Donc il faut te spécier 48 heures. Te spécier 48 heures à me retirer ba propos à me côté contre peuple yaka. Peuple yaka ça n'importe qui te ou ba tu vas poser na mboka Congo. Précisément et ça na deux leaders yaka ou ba ba guerre ya makasi entre eux. C'est le président Joël, le président Mbosso Kodiapwanga et l'honorable Jonathan Wata. Donc le deux sans citer les autres. Donc c'est le qu'on s'embête na ça la honte parce que mutu moko promettait kinga to na zela iloko moko to na kutana mutu moko te. Le peuple yaka luka pena à vivre na mutu kinaye. Ce qu'aujourd'hui peut-être 5 criminels au justice à mboka Congo et kanga. Peut-être 1% et cause amuya, bako sabayak. OK. Depuis un certain temps, la province du Congo fait face à l'insécurité indescriptible. Nous connaissons tous les phénomènes Mobondo qui continuent jusque-là à prendre de l'ampleur dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et face à cela, le développement traîne plusieurs langues, s'élève pour restaurer la paix et activer les développements de la dite province, à l'instar de l'association Zola Dia à Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette émission chronique de BM. Ici, nous parlons politique, nous parlons entrepreneuriat, de l'Obéla Kamasolo Nyonso au Italie, République démocratique du Congo en particulier, et puis au Italie, Afrique en général. Alors, les lots au Betali Solo ya Congo, moi c'est Béni Moni, je suis accompagnée de mon invité à qui je dis bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Voilà, lui c'est monsieur Fonfa Manzanza. Il est 100% Kwango. Alors, pour na bande ko bazolanda yo, bani baye bapenza na mozindo yozanani. Bon, comme on a ndeko Fonfa Manzanza, coordonnateur il y a association Zola Dia Kwango. OK. Alors, na association na bino objectif nango tope but nango ezalaka nini na association ndenge bosala oyo kombo nango Zola Dia Congo. OK, merci beaucoup maman, je me suis la question. Vie ya ba réalité où ezo se passer na kati ya province na biso ya Congo. To linga kito sala association Zola Dia Congo pour objectif ya ko réunir ba Congolais en général, l'unité. Et il y a que développer Congo na biso, puis il y a quand même éveil de conscience na ba Congolais en général. OK. Pour na komema éveil de conscience na ba Congolais nyonso en général. Alors, nous sommes tous sans ignorer de ce qui se passe na province na biso ya Congo, ba phénomène mobondo, insécurité, au penza ezo kanga développement. Alors, bino na kati association, bo sala ndenge nini pour que bo lutter contre insécurité wana. Oh, merci beaucoup. To lancer qui des simbela na ba continent biso likolo to bete équiper moi ba porte parce que ça biso nyon sont passe biso na douleur ya comment on a ba réalité ils ont le kanakati ya province ya Congo et tandis que biso na Congo makama makila to bien monté mais auto comme on na lelo to komi ko regret na makasi donc to bete kimbela na ba konja likolo pe biso to ça ba effort pour que situation on a ya Mobondo et si là na kati ya province ya Congo. Alors tolanda ki biso nyonso déclaration ya Congolais moko katina biso azape politicien azape mutambula matari ne balobaka na lingala. Alors ndeko na biso moki anayebi ke yo polanda ki déclaration na ya sala ki pona ba Congolais nyonso. Merci beaucoup maman journaliste na point wana et ça lingana no passe non seulement ngai mais ba Congolais en général baza ko zoka makasi baza ko zoka na ba propos tenir ndeko mokia. Peut-être ndeko mokia ayebi histoire ya peuple congolais te. Il faut aluka atuna ayeba banani baza bayaka. Et lelo oyo yo soki peuple yaka aza critiquer aza minimiser to aza négliger et ça te que pona ba oyo to ki okuta. Et ça c'est parce que l'étranger ba uta ki libanda ne ba ko contredire peuple yaka. Peuple yaka baza bato baza bengambe, peuple yaka baza bato baza makasi, ba bunda ba guerre mususu o lelo ba tribu mususu etikala ko bunda te. Ce qui monsieur Mokia a koloba pour la ville de Kinshasa, je suis d'accord avec lui. Mais que si ma peuple yaka, ils ont vraiment dignité. Tout à fait normal, ville de Kinshasa, ils sont bizarre. Je ne défends pas, je peux jamais défendre un gobien. En tout cas, ça n'a pas.
ko défendre ngobila naza mutu oyo na lobango à chaque fois que ngobila vie de Kinshasa a ça le côté vie de Kinshasa partout ça ko beba il fallait acquiser directement ngobila qui a attaqué peuple yaka aza peuple oyo avivaka na propriété aza peuple oyo aza considéré ba intelo ya makasi oyo ba gérer mboka Congo baza peuple yaka ba personnalité ya makasi oyo ba gérer ba institution ya mboka na biso Congo baza peuple yaka donc tant wa comme niveau ya ko simba peuple yaka donc azo simba bato ba gérer ba institution oyo ezo bieza kata mboka biso Congo donc il faut te spécier 48 heures to pese 48 heures ameka ko retirer ba propos no ameka tenir contre peuple yaka ça n'importe qui te oyo bato ba kosaka na mboka Congo. Alors ndengoti koloba ete na peuple yaka abimisa bato lelo ba simbi penza ba institution ya République démocratique du Congo bato ba simbi penza mboka Congo komona à la tête ya Assemblée nationale muyakaza wana komona na ba institution ya minene ya makasi ba yaka bazali melo koni zo sala ke province wana ya Kwango et se développer té cependant bango ba bezo bimisa bato mayele ya makasi. Merci beaucoup, maman journaliste. C'est vraiment une question très capitale. C'est vraiment mutuya. Et ce que mon aki na ebandele, ce que objectif il y a 60 zola de Kwango, c'est pour réunir les Congolais en général. Ce qui le Kwango ils ont développé, ils ont province où ils ont intello ya makas, ils ont batominer bazana institution mboka. Et ça, c'est parce que ils ont un ranking entre nos leaders yaka. Okay. Précisément, ils ont deux leaders yaka oyo bazana ba guerre ya makas entre eux. C'est le président Joël, le président Mboso Kodiapwanga et l'honorable Jonathan Wata. Donc le deux, sans citer les autres. Okay. Le deux, bazana ba ranking moko yama be makas. Yango ezo salaki Kwango ezala rekile. Parce que ceux qui ba sangani, c'est notre objectif. Ceux qui ba sangani, ba komelo komoko, ba ozana facilité ya ko défendre eza province na biso. Yango wana biso jeunesse a Kwango, tozo senga na bango nyonso. A commencer par notre papa, le président Mboso. A réuni bande ko na nyonso parce que imdaza likolo ala ya na bango nyonso. A réuni bande ko nyonso ba kutana ba solola pour que ba trouver solution ya situation Kwango. Kwango zone kwama. Kwango za posa courant, ezana posa mai, ezana posa nzela, bio Kwango sona Kwango ezate. Et senga et désenclavement, Kwango enclavé. Faut désenclavement et kota ba ko sala port entre Kwango Nangola et pour faciliter le peuple congolais va vivre kimia. Okay. Les lois mutu asomba elamba bien pour aller bien à la bien à Kwango il faut le Kwango à vie de Kinshasa. Or ce qui va faciliter bango désenclavement salami entre Kwango Nangola et pour faciliter bilo ko zo wita parita kuna ezo kota na Kwango peuple congolais bazo la vie de Kinshasa ta parita kuna bazo ko s'en sortir. C'est pourquoi toujours senga na bango vraiment ba longola ba ranki na bango bazanango ba koma eloko moko pour que ba développer Kwango. Alors ndeko Fanfa yozali coordonnateur ya association dia Kwango Zola dia Congo. Alors yo lokola coordonnateur démarche nini yo sali topé association na bino bo sali pona kokende komona bakonzi wana afin que unité boyokani ezonga soki boyokani ezongi nde ko permettre bino et ko permettre na province ya Kwango et se développer. OK, merci beaucoup. Nazwaki tan ya kosana na liboso te nazalaki ngai moko na bande ko travailler na Zola dia Kwango sans pour autant ko sala même comité. Mais pour le moment Zola dia Kwango est déjà installé na district ya Changu. Okay. Est installé na district ya Funa et tikalika kana installé district ya Mowamba. Mais en attendant tout ça installé district ya Mowamba, tout tamé dessus démarche wana ya kutana ba leader pour que basangana. Peut-être na bango moi qui bolelon des alliés. O baloba ka orgueil. Ezali a les kazo mona pas que banda ya pas pas banda les que ça bien té. Parce biso peut jouer intermédiaire. To kutana sa bango pour que ba meka ko soit. Donc ça biso pena moko ya procédure na temps oyo to sala ngo format. À part ça, attends Zola dia Kwango ezana loro musuti. Donc doit déterminer nos leaders, il faut pas kutana. Yondo zape président et association oyo. Oui, nous avons ici comité T. Jusque là, je suis président et coordonnateur. On a géré l'association Zola dia Kwango. Est-ce que démarche aux Osala et Kosimba?
na vie na nga na sala le côté na échoué wana vraiment eza don Nzambe apesanga non na sala le côté na échoué le ba kenga mona tika pe na sala le côté na sa ke sikate okome sika mo balongola yo te pe soki na komi sika ata na kuti batu bazalaki Nzambe asalanga grâce au mona nga pe na kota parmi batu wana donc la démarche to sala tozana kondima kelongo na Nzambe esimba bozala bongo bozo sala ba démarche na simanango bozo bima liboso ya caméra kolobela peuple yaka o lelo azo mona penza passe cependant azana ba richesse ebele kati na ye aza mayele asimbi makambo mboka mais bozala kamona ndenge ozoloba liboso ya caméra ozana objectif na wo moko okomona mokonzi moko alakaki yo poste okomona mokonzi moko alakaki yo likambo songolo pakala alolati kaka komba bayaka nyonso obimi lokola yo nde molobeli na bango na ye beloko nini ozozela na sima balakaki yo poste motivation eza nini ozolobela penza peuple na motema no mobimba eza kaka pona bolingo ke yo poza no kaka yaka bolingo kaka ya bandeko no ba congolais ya bayaka to eza ndenge nini. Moi je sais pas singa pour ça seka na seki ce qui eza pona poste to pona peut-être ya kozela loko moko pa ya mutu peut-être le na koza boité so na bina ndo raconter ba tu histoire à vinanga na zana simana fonction makasi na parti na biso tonga na zali na sima fonction makasi ba leader nyonso wa kwango eza leader moko côté na fréquentaka ye OK na kwenda kata na kuta na ye na kende no na salango pona bolingo ya kwango OK alinga kwango makasi je suis kwango lelo na muya kama 100% donc na défendre ka pena peuple yaka donc eza le monde Nzambe pesanga ya travers nga peuple yaka bakola muka donc eza le Nzambe atakata na sala ngote parce que mutu moko promettait ki nga to na zela eloko moko to na kuta na mutu moko te na ebiki na nde na bundanaka na nde na sala makambo biso na posa te que non to sa politique peut-être ba vie basalaki OK pour na tcha na zana sifoka na zana sima mutu foka na tela ka mutu non biso sa politique na s'imposer ngai pe donc peuple yaka ba senti pena que toi na leader peut-être aux akana ba leader donc lui tout biso to bunda ngwana eza te que pour l'intérêt moko songolo non eza parce que to défendre province na biso ya Congo et zo développement peuple yaka azo valeur ou esengela azo valeur mama na fungelo mo amkisikana webi le peuple yaka ça minimiser makasi et surtout précisément la ville de Kinshasa nandengeni soko zui batu mingi lelo bayaka baza ba complexé bayaka bazaka bato ba débriaka o basala ka basirage o bateka quand même mais lelo moko na mitwa bato omoni peuple yaka alukaka a vivre na motoki na ye OK peuple yaka alukaka pena a vivre na motoki na ye soko zui peut-être 5 criminels o justice a mboka Congo et kanga peut-être 1% ekoza muya bakoza bayaka OK donc peuple yaka alukaka ascenso c'est mieux kutu ateka ta mai aza 10 francs alié sanda kona ye pe soko zuna bato batekaka mai batambusaka ba boudin batekaka biloko na balabala majorité sotali ba vie na bango ke na basika bavandaka baza stable mingi baza batangisa bana université mingi baza organiser na ba façon ebele donc peuple yaka aza mutu oyo azo bundana yango to comprendre beaucoup comprendre biloko wana mais c'est to soutenir peuple yaka et kende liboso donc objectif to c'est to bundela litu to bundana to pona intérêt te loko mo songolo to bundango pesa bitumba o biso o Nzamba pesanga na bunda pona peuple yaka. Voilà mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout ailleurs, à Kinshasa, au Congo central, dans la province. Vous nous suivez aussi dans la province du Congo. Vous nous suivez à l'Équateur. Vous nous suivez même en dehors de nos frontières. Nous sommes en train de parler de cette association Zola Dia Kwango qui milite pour le développement de la province du Congo. Et ben, comme je l'avais dit au début, je suis pas seule. Je me suis fait accompagner de monsieur Fonfa Manzanza qui est le coordonnateur, le président, le coordonnateur principal de cette association qui aujourd'hui vraiment élève sa voix pour vraiment parler et chercher le développement de la dite province. Alors bandeko balandi to comme na biso ko ma penza na suka ya émission na biso chronique de BML. Alors mutuna moko yelinga na tutu na ndeko Fonfa to uti ko beta masolo ya développement ya Kwango lelo za na banzela te lelo za na courant te cependant Kwango wana bakonzi ya minene bazali
diriger mboka na biso monene o ezali République démocratique du Congo bazo bimana kati ya Kwango wana mais cependant banzele ezate mai ezate peuple wana zo mona pasi insécurité et l'équipe enza makasi. Alors message nous zanini pour la bakonzi nyonso bazo landa yo. Bon, na pesi message nanga a commencer par le président de la République et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Biso jeunesse à Kwango, to sengi na yo papa, comme la situation à Kwango. Kwango zo souffrir, peuple congolais azonyo kwama, na Kwango nzela ezate. Descente na Kwango, au premier qui ba na Kwango ki na temps mukie. Il faut trouver solution, surtout pour la stade. Eno kwa na bosa na Kwango te, pe na bosa na ngote, surtout pour la stade. Donc jeunesse à Kwango to zela yo, to na posa courant ekota, to na posa mai ekota. Toi na posa banzela et salema tu as posa désenclavement et kota na province à Kwango. Donc papa so kaka bilo kwa na Kwango to zwango esili papa to za batu oyo to a metema ya kofungwama pour nous soutenir sur tous les plans. D'ailleurs oyebi peuple congolais très bien ils capacité pour muyaka to peuple congolais en général a trahir mutu biso trahison vraiment ils la caté. Donc to sengi na yo mona kolela mona passe ya province à Kwango soutenir Kwango na projet na biso à 145 territoires province à Kwango vraiment vanda na portant vraiment na mutema même vraiment na mutema papa pour que peuple congolais a s'en sortir. Na lancé le sous appel nanga na ba leader nyonso à Kwango en commençant toujours par notre papa Mbosso le président de l'Assemblée nationale ba Jonathan Wata ba René Lumbu baza vraiment ebele autre ko banda kotanga au moins temps ko biso makasi na sengi na bino papa s'il vous plaît botala d'intérêt personnalité botala d'intérêt na bino moto bo bunda pour l'intérêt général bo défendre Kwango bo kutana bo yokana bo solola bo pesa na ba idée pour le développement ya Kwango ce qui bino bo télémité pour na défendre Kwango to éviter na temps aussi banane ba ko défendre biso to commune ba niveau bisika bino bo communauté. Lobby te ebite so kwa ngozanini peut-être que le lobby no boza ben si so na bo gérer mais est-ce que lobby to comme sur ba niveau na Kwango ebi na noter le ko la opportunité o pesa me libiso bo gérer et c'est le ko l'Assemblée nationale papa exact bo biso peuple yaka to profiter pour la province na biso à Kwango donc to sengi bino vraiment beaucoup na bo yokana bo solo là pour le développement ya Kwango. Alors association wana ezaka bana bayaka bana kaya Kwango to pe bikolo mususu bakoki pe ko adhérer à l'association na bino. Grand Bandundu en général ils a divisé dans 3 parties. Tous en Mai Ndombe, tous en Kwango et puis tous en Kwilu. Mais dans un premier temps, toujours bundana nous na province na biso ya Kwango. Donc to mona bitumbo to bunda. On a juste la province à Kwango. To réussir yango et ko faciliter biso to kota na 2 provinces etikali Mai Ndombe pe Kwilu. On a qualité Grand Bandundu nyonso ezwa victoire na le lenge sengeli ko la victoire na ngo. Alors pour na rejoindre yo na bateneur so bazo landa yo baza pe na posa ya ko apporter soutien na bango d'une manière tout comme d'une autre ba rejoindre yo na numéro ni. Numéro na biso ya bureau eza 082 22 533 60 à la fin. Deuxième numéro c'est 085 88 33 998. OK, alors association Nabino wana ils a reconnu na niveau à l'état, vous en a siège ici ka bosanganaka. Oui, siège na biso eza na quartier Kanluka. Et sika oyo tozo kutana chaque fois. Mais vision na biso eza kaka to tikala na Kaluka te. OK. Parce que ma vision est que eza la association Joa de Kwango eza installée sur toute l'étendue de la République. Tuana bandeko oyo bazo défendre Joa de Kwango na niveau est kuna na Goma, camarade Stone. Na PC Bambote Sikazali ou avant d'ici équipe association Joa de Kwango kuna ba travailler des gens. Camarade de Laurent na niveau ya Chang bazo travailler des gens. Bande konabiso a Pochi bazo travailler na niveau ya Funa. Donc vision eza to ezala installer na République mobima parce que partout autant bayaka baza. OK. So que na Congo central bayaka bazali, OK na nord bayaka baza, OK par-ci par-là bayaka bazali. Donc ma vision est que Joa de Kwango ezala installer sur toutes les mais dans un premier temps on a quartier Kaluka et sika au siège association Joa de Kwango ezali.
Association Zola Dia Kwango, ça fait combien d'années déjà depuis ces Botami? Depuis l'association Zola Dia Kwango, Botami, on est vraiment en été. On est vraiment résultat moulaïté. Tout à fait de 6e mois. Depuis l'association Zola Dia Kwango, tu vois qu'il n'a pas ça là yango. On est vraiment résultat moulaïté. Mais depuis que l'on a ensemble, et malamu et salem. Voilà. Et le monde nzambe ya malamu ekosalema na kati ya association Zola Dia Kwango, association oyo ekambami na mokonzi nango ndeko Fonfon Manzanza, o vraiment azali komilité pour na développement. Il y a le Grand Bandundu et puis en général et en particulier il y a province il y a Kwango bandeko balandi to komi vraiment na suka ya émission na bino, émission na biso chronique DBM. Alors ndeko Fonfa lilobano ya suka eloko nini oyo lobité totikeli yo caméra oloba. Merci beaucoup maman journaliste. Lilobana ya suka eza nazo senga na bandeko yo baza DSI na ba district ko bazo travailler. Ndeko Laurent présent à niveau à Tchangu. Totelema vraiment, totelema makasi. Ndeko Aposhi na niveau ya Funa. Botelema ensemble avec les docteurs, botelema makasi. Ndeko Stone kuna na niveau est. Botelema makasi to travailler pour na to chamakelele na terrain. Zoa Dia Kwango toujours ka te photo limité na ba réseaux sociaux te. Il faut to dima na terrain, photo ça la ba rencontre na ba vie na biso pour que Kwango ezo vraiment vie na yango. Bosenga lisusu ezali tozo préparer activité moko ya makasi. To préparer activité moko ya makasi et na yebi qu'à travers activité wana nde ekopesa ampleur mosusu pour na association Zola Dia Kwango. Donc to bundana na sengi na peuple yaka. To sangana to koma eloko moko. To longola makambo ya kibongai, o makambo ya ki haine, o makambo ya boye parce que peuple yaka ki haine eza lokola do moko ba pesa biso. Ya pa panu ba point o ezo bloquer biso. To longola ba haine, to longola bilomo ya pamba pour que te développer province na biso. To koma eloko moko, to sangana pour que province ya Kwango ezo vie. Alors liloba moko na lingolo bango na minoko na biso bayaka na bayaka nyonso bazolanda yo kaka liloba ka moko mezande na kiyaka bana ba Kwango meni wutu kenu usina diama Fonfon Manzanza le coordonnateur ya association Zola Dia Kwango Ilorene Mbote munozina de Nzambi tata tukala kimakimos musia totombola province dieto Kwango Nzambi kalusa kumuna Nzambi kalusa kumuna Nzambi kalusa kumuna na bala nyonso ya Kwango. Merci mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission Chronique DBM. Comme je l'avais dit au début, si nous parlons politique, nous parlons entrepreneuriat, nous parlons tout ce qui concerne la République démocratique du Congo en particulier et tout ce qui concerne l'Afrique en général. Alors, prière de suivre l'intégralité de cette émission sur notre chaîne YouTube Focus Hydrocarbures officiel. Alors, si vous avez besoin de passer à cette émission, prière de nous contacter au numéro qui est justement affiché là sur vos écrans. Vous allez nous appeler et puis nous allons venir partout où vous serez. Nous sommes là justement pour vous servir. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.